Bonsoir, na à la vidéo. Je suis là juste pour vous signaler mes vrais à toutes mes fans que compte oyo bozomona oyo eza compte nangati compte oyo eza yangati compte nanga yango onde compte nanga Aïda officiel 01 compte nanga Aïda officiel oyo eza compte nanga te ngam nazo sela ngo lisusu te na boye koma que non Aïda to benga que na mariage Aïda to komela kyo ozo réagir te tout donc compte nanga eza vraiment piraté mutu oyo na bandaki ko travailler na ye parce que ngala za makasi na informatique te akomelinga Aïda non moni par rapport à Instagram tout et ko aider yo pour vraiment otala malisusu nabi ok afungoli na compte tandis qu'afungola kinga compte na compte na ye donc compte on a postara bloqué za compte na ye ezaka Aïda te apesa nga mot de passe apesa nga a bloquer kana tuni ozo bloquer pourquoi non nazo bloquer parce que yo zo koko ko poster bilo côté tika nga la posta et du coup zo simba te nina c'est comment ozo bloquer nga tandis que compte eza yanga tu eza yanga oh non compte wana eza yote compte wana ngam na fungola yango donc et ko simba te tout yo ko gérer yango te et na chicha ki bon na sali compte nanga Aïda officiel 01 pour na boy pas problème mais ezo simba te ngala zo poster biloko ya zo poster nyonso azokoma wana ce n'est pas moi ngam nazokoma ngo te ba ni direct azosala wana o Aïda on direct tout nyonso azosala yem azosala ngo donc juste pour vous dire que ceux qui vraiment bolinga Aïda ceux qui vraiment besoin souci artiste na bino akende liboso bo se désabonner na compte ya kala bo se désabonner bo signaler na compte wana pona boy que Aïda na benga que na mariage nanga Aïda na benga que pour anniversaire nanga Aïda na benga que pour eloko boy ou soit totini mbongo na yo nga kutu na yebi ata eloko te et osala passe parce que nga nazomona eloko te nyonso to azo poster wana yende azo salango parce que nga vraiment nazaka makasi te na informatique et tant ayebisaki nga aide ngai toza batu ezaki pe mabete ngala ayebisi ke akanga ne compte wana po ngai pe nasala compte misusu po boye kopesa biso kopesa bafani pasi mais il continue toujours ya kopublier il continue toujours ya koposter ezopesa pasi mingi soki vraiment olinga Aïda je vous en supplie c'est désabonner na compte nanga Aïda officiel yakala soko ozana pour ça toujours olanda ngai olandaka ba information bien olandaka ba comédie nanga okotala nga na Aïda officiel 01 s'il vous plaît naza loka osenga binote ko senga mno ko s'abonner na Aïda officiel 01 soko linga Aïda ozaka vrai nanga boye denga mi fan olanda na Aïda 01 Aïda 01 que je sais avec ce Dieu nzambo apesa nga inspiration nzambo ayeba place azwanga parce que les Instagram te ou bien Facebook te nde bimisanga non eza don oya chakati nanga je sais que abukinga ngongo te alembisi nga nzoto te je suis là je vais toujours travailler pour ça toujours musala pona ko sepesa bino ba fan nanga pour s'abonner na Facebook nanga Aïda Gladys officiel et vous s'abonner à Instagram nanga Aïda officiel 01 je vous amour la linga bino mingi et merci pour la compréhension bisous merci.